à passer de la foi. Et tout cas, il y a mort pour 15 heures. Et intervenir. Pourquoi que vous m'avez monté par ce que j'ai beaucoup de salami. Surtout dans mon pété, on se soupé. Et l'opé, moi, quand vous m'avez payé, ça nous a raté. Malgré moi, bon, comment dire que nous, tous, attends, moi, dans mon tout, qui me fait ça, attends, moi, avance, tout ça. Et puis, ça, il faut que tu avances, mais comment qu'il n'a mais trop tard. Et en moi, avec combien de choses, intervenir. Qui n'a pas Nigeria, c'est ya munene za bino bato musali bofanda kina ebe musali na yi ade biso ezali ya biso me yaza pe ya bino yaza ya bino. C'est le dimanche, ça confirme. Vous avez confirmé pour samedi pour vous donner ma samba et c'était sous le conduit les armes quand il y a le baki samedi lobby pour vous donner la samedi pour vous tous le tout le monde va vous dire. Vous avez proposé Tiba mercredi. On m'a dit que oui, c'est que nous avons la mort que tous ces eaux comme tout ça 15 000 par jour. Éviter. Zambu, kutendele mbangu wote. Azampe wote munene. Bakutana pena bande kumususu na banyinga mususu. Betu bale bande munene. Ataba tout ça pona ye ya lubo. Beaucoup boya te par ce gaza mutope. Musu wote tukuna na engagement bangu te. Yoka pe ba ngota wo pe azalaki na bango, azalaki na bango, milaki na bango. Bonjour mesdames. Bonjour. Mama Jula, allo sapete. Ma copino mamma già non lo so. La copina lo tiene, lo dia. Io fatto sto, come fai a cantare? Dai, carino io. Ma copina da infante. Voilà, merci beaucoup. Merci Papa Major. MC la patrona, ma objectif. Voilà, tout ça, awa, na flaque des amis. Tout aussi na matin à Maman Makila. Azam moko ya artiste et comédienne pour travailler pénible. Mais plus Maman Makila, Aza artiste et ya groupe Swabala, ya présent Siatoula. Mais na monde Nzonzi Major Zolozolo bisadi mutwabimisi Maman Makila. Donc tu kuna na délégation ya ba femme artiste, ma présidente, ma porte-parole nanga moko na relation publique. Donc tu na to sololi na liboke ya Maman Makila ndekona mobali na bandeko na basi na mwana ye. Ba esi biso que esika baza eza penza dignité parce que nous sommes qui t'a pour balela Maman Makila. Alors
demain ça peut musique na ba contenir ba embouteillage no mwebi et ça dit que basta pena bazokende kuna te eza musique nde biso ba mama tango bakiti nde tozwi likanisi ya oya komona moko oyo aza papa ya mama makila na ndenge ya mosala oyo abimisi mama makila nde tozwaki makanisi to luka major zolozo toye ana fête les amis tosololi na major toyebisi ye que moyen tolela artiste na yo kuna eza te parce que bacommission eza vraiment passé et puis major a hésité à répondre même pas likambo ayi so kaka tomata likolo voilà espace oyo nde tolela mama makila pendant tout le temps la je crois que ça le déjà voilà à partir à lobby vendredi because ma présidente est also l'organisation major ma présidente à tout la salle les amis après ça biso ma programme ndenge solo na qui nous recommande merci. Merci Fanny ezalaki claire biso ntango Fanny adesidi abengi biso lobi normalement lelo tokendaki na babongi nyonso na bakomobalaki so tozelai na cotisation bato te tosangisi biso moko nononso biso moko moke mpo tokende bambomi na mais tokomi kuna tokutiki mpe masamba asasali déjà un pas bambomi na makila lobi na pasteur de la foi. Que la gloire soit rendue à Dieu. Donne-moi 2 minutes, je te rappelle. Si vous avez si les athées, moi, je suis là. Papa major. Il y a des gens qui ont mis sur la salle, bande à Moussala. Dès que vous avez la hésitation, vous avez espace à la matin, à l'issue de la piste de mais en bas de l'automne, donc le papa major a hésité à décider sur l'espace. Donc, la famille, il y a noko, et il y a papa major en demi. Fanny a eu des adresses, il y a des donc la famille, et autres dans la major a sa chambre, oh, Bandakoula, il y a l'espace de Bandakoula, Matanga, Yango. Nzamba zalo. Kosa na biso bakitana mwana ko sangana siko biso nyonso. Ah ezali kama obeta solo kwa mama okunda muziki. Biso basi ko saki pana biso ko mwana na kola musical ba soin ba nyonso ko sala. Nzamba a décidé autrement azini. Ba bi mo ba na ko sala na mke. Azali sina mikomunité avec ça. Donc tout ça na biso nyonso te bandeni la maman a biso ndeni ndaye etaki moko ya ba collègue aza na même aza collègue na biso na musala o itali aza artiste comédien neti biso so ezali donc tout ça na biso à part pour ça la part na biso na ndenge tomoni to kokeli bando mususu pe o bayebaki na o bayebaki o ba kondeke ko famille elobi ki eza na na eloko te elobi polele ko bana ta mbongo kwa mbonge ezalaki je vais expliquer que c'est pour papa major déjà venu Bosobo le 112 direction Birmanie Sayo donc ici nous avons une famille à partir de l'objet déjà à tout moment nous devons se faire donc si qui est meilleur pour la main ça si c'était des babaki va funda statue dimanche au Simbaté photo qui ça to yo kana tout ça me pose bonjour maman Karine Pala porte-parole ya vous papa je crois que tolandi ma présence ni alobini esika touti on a eu le bako ba César nous devons tout ça mateli que pour remercier nos Zambie, notre opportunité avec ces musiques pour aussi même musique, tamboli to komi, li lo ba ces années kabato, ça avec tout ceci ça to pesa na bande ko mususu, pour les maman qui est là pour moi ka, lié la musique, famille musique kuna, nous nous tazana nda ko besoin de place na tande ko le ko ici que nani à partir ya lobby to ba le ko to kusani c'est genre kusani lobby bango lokola famille lokuta biso tokoki koyaka moi lokola na bacouvre-feu ata partir ya ba 20h bakei na bango comme ça organisation ya malamu esala po bato bakende kosala ndenge na organisation malamu esala po tokunda mama na biso
Merci beaucoup, Maman Karine. Est-ce que Nandenge Bozu et Sika, vous savez, l'effort que moi j'ai Sika, vous avez Major Bissadi, du hasard producteur, ou à produire Maman Makila, et à Binis Maman Makila, na théâtre, na Moka Libanda. Après, si vous avez Sika, parce que vous avez verrier. Les Makambo organisation, vous avez tambola. Si vous avez Bozu et Sika, vous avez la bango dans ma Sina, si vous avez Awa, vous organisez façon une bango, vous avez là, façon à kolia na bango et puis na poko moi café minamaka parce que bandola la paix. Est-ce que ma bongisi moko ezali to nan bo raisonner il faut to bongisa ngo kaka lelo ngo ndenge toza boye donc il faut to bena na so ko silisi voilà to ke mo mopanzi to solo ngo bandeke misusu na ke ezali to kanisa bango po to uti na yo mo ni situation to kuti bien que affaire peut être c'est vraiment kaka même les amis colo na Kinshasa na pasi ya matanga eloko kolia ezate na moyo mai ezate za pasi kovanda pondeke to soli pena noko makanisa ezalaki dimanche mais vu makoki dimanche eza impossible eloko komi que matanga bamasa peut-être jeudi comme le quoi tochaka ba week-end tochaka une semaine lisusu une semaine, mais tant il y a une semaine, on va pouvoir on a des ça passe. Tout bon, et ça passe, tout bien sauté. Tout ça pour la macabre. Tout le bâtard mouké, topé ça, mais au père, mettez ma malamu, au bakoui pour sunga, basu. On a mon à la matin, les amas. Au tien, on a dépensé des sacs à l'osso, moi foufou, makala, on doit bakourant qui chasse. Le courant qui chasse la rue, la tchela, ma foufouté. Vraiment. Pour ezala moi biloko koni moi biloko kaka chaque jour vraiment ça va comme tout fait ni passe ezali mais c'est quand moi kolia donc tout bunda na mukio to zana bande ko pe bazola ba biso ba ko sunga isumi na bango ezala bien dit ezala bien voilà merci beaucoup Maman Karine merci ma présence je veux ba bazali na présence oui peut-être merci ok ba vanda awa ba kolia ni ba komela ni voilà mon canal tant de moi tiens tant nga tant na moni o na moni kuna passe za motivé to simba na kaka voilà na yebi ke nzamba sin acha motema malamu na batu mususu akokama kama bote so nzamba kiti motema na moni ko simba ta saka fufu simba ta saka makala ta bido mafuta mbila ma pondu ma madesi sala moko ezalo ko zo sunga nzambe moko ya bindene. Merci. Maman Karine, moi liloba ce que j'ai à kobakisa. Liloba kobakisa kaka moni kama matanga. Avec la motangwa te ni kufoka yeo azabu muke mutu matanga et kuna ma peut-être na mutu côté ça matanga. Ezali que oyo moi muke amoni akoyi ko sunga aya nango. Donc ezali lisungi ya biso nyonso kunde ekoki tosala te Maman Makila akunda. Donc ezali comme que la motangwa te association en phare ezali association délai ezali ba ANTPC ba tokanisa ba lisungi ba bomoko ba association ezali ebele elmo nous vivons na poto wana na pesimbo te vraiment na bandeko baza na poto ya elmo nous vivons en ce jour le poto azali à 2 minutes pas azali voilà 2 minutes pas azali donc bango biso ba association ezali ebele to ma porte-parole le but que ba association ebele to sunga mais c'est que le quoi bandeko 11 bazar na kati ya Kinshasa bandeko 2000 bazo représenter et mon nous réellement vivant est-ce que makanise bozala ya bo ya ke bo sangisa nanu ba leader nyonso na parce que matanga Maman Makila ya mutu moko te tango premier eza déjà mutu moko te et bon mais ça la réunion et puis na NTPC comment ni tango ndeko dadi akufaka ni kanisi ya kosangisa wani affaire na bomoko kesana na pato kei na ngambo tomona NTPC na ba tokanisa na banani esimba kati ok ndeko misusu na ba ki belite na omona na image na bitumba kosanganiza nango possible eza avant kosa biso tokomi biso masamba leka eza tosali nini tobengi lokola programme na ye mpe ezalaki ekesani biso tolingai toke ekambome tokuti bango bangome tozongi nsima me tomoni ke le reste oyo etikali tosangana toyeba nde nini tokobongisa yango ensemble mais bandeko mosusu soki bakolima soki bakolima tolobana to bandeko kosamba te nono
tout dans la peu représentant à bout. Représentant à bout. Tout un étudiant, quand il s'abouille, peut-être qu'on a une situation où il pèse autant. Il faut que ça y a collègue, et puis si mettre autant déjà, base n'a pas à la bouille, on a tout qui est pour tout le monde. Je pense que c'est essentiel. C'est essentiel. Pour faire la milieu d'un petit peu, pour faire la base, c'est une source de bon de délai, d'avantage, délai dans le temps, c'est tout les gens qui ont reste bande musu bambe ngabiswa libanda babindeni makila elali biso ezaki moto oyo tosanga ekenda makasi nde deja bongai bemiso tonga tomona etondi awo ya mama makila bato bazokipete ndenge topuse ya motomi na mama oyo toza na posa ya ndeko nyonso soki okuna alobaka nde tosalanga okuna alobi ke nga na zwi cercueil gloire à Dieu baokuna babi nga na kolatisa gloire à Dieu na moma yango sikoyo yango tomona bolingo wana oyo bolakisaka na bisika mosusu yo kolakisa biso ko mama makila mama makila aza na moto mwana na ye azolela nayoki na pasi mais tozijaka nzambe te nzambe emoyo ndenge nzambe na ye alors mama ngo yango yo tomona mpe bato babeta tolonga matanga mama makila kenga na zibe oleki totutaka bambo mosusu osisa yango mpe na bamama moko mpe ezanga ntina malgré tozosala baorganisation na biso ya moko na bamosusu mai toyebi bandeko na biso mosusu mpe nde bavivaka omonaka nga na osala bo nga na osala bo ozala vraimen malamu mingi mpo mama makila kondama bien. Merci. Ma présidente, sikoyo awa nga nazotuna bino mituna parce que bino bakonzi afar nde bozwi naloba matanga oyo na maboko parce que moninga na bino momande ya kofi sikoyo mpe boye na esika oyo makambo akolia deja bolobi je crois bandeko balanda biso bayoki bokosorganize na façon nini ya kotia protocole to motu moko boye akozala na bandeko yaka na balonge na po akoyamba bandeko na kobongisa mpe oyo esika parce que na esika matanga na ndimi mpe oyo eza classement ya fete okosala ndenge nini est ce que bokotia protocole kati na oyo esika chaque jour na po bazalaka mpona kosurveille bandeko babanda koya na matanga mpoke biloko mpe ya bato eza biloko commissaire mpe nde bafoto affaire eza mpe na baprotocole na bango voilà donc tobenga oyo eza chef ya baprotocole na fare ye nde motu bapesa ye mokumba wana po chaque ntongo bayebaka kokabula toza mambosa bamisusu fo basala kaka po bazwa mwa quelque chose bayeba kocontribue na bacotisation bamisusu aza na fare aza na moko aza na tokanisa aza na ntpc donc bisika na nyonso mpe kobanda ta biso moko tokopesa bacotisation bisika na nyonso donc il faut que s'organiser pour aza chef ya protocole bakosorganize biso kokoisa ka mide kokosorganize bango nde bayoisa biso kosorganize boye to mokolo alobi déjà intel bando ezala kuna mpona koyamba bango koguide bango eza mpe esika oyo eza flat en même temps bapaya bazali awa bauti mpe balibanda mboka bavandivandi awa po tobetisa mpe ndeko libaku mpe aya kolobaka yabi na lapi nakobandela su makambo ya boye te fo organisation ezala yango natuni mpe likambo ya protocole parce que baartiste mona moto azalaka na bacaprice na ye omoni esika moko eza esika moko commercial oyo tomoni ase na fait les amis baza koto na oza baclient baza bakaclient tete mais oyo eza ya moko oyo aproduisa biso nde natulika mwana mpo bosorganize pour que makambo yango ezala malamu mingi ekita mpe baclient oyo baza donc ava bango baya Maman Karine, na mona zaki na liloba moko. Na bakisaka eloko moko moke. Oyo ezali que koluka kosola na famille et puis l'artiste et une voilà. Eza esika moto so apesi oyo nini oyo ezali boko mobilité. Voilà. Eza esika bato bazoya. Eumela te na ndenge ke banda esomoka mpona moni soki tofololi tobeta se mpona bandeko mosusu moke moke ezali koluka deja kosala badémarche tuka kaka jeu po eza esika moto ya mosala bato bayaka ekoma loyenge tout bato mosusu bakokaka kosa boyekebakima mais affaire eza na protocole eza na protocole na biso bazali tokobenga bango nde sikoyo basala réunion mpo baza na groupe na bango mpele ya whatsapp biso topesa message tokomisa bango sikoyo bazwa deja makambo mwana nde deja lobi basala bareleyaka oyo azalaki oyo akei oyo aremplace donc soki mpe bakolala bata oyo lelo moko alali esalaka bongo mpe permettre bango peut-être bazala mpo moto ezala kwa pont entre bango peut-être na major to na biso ne biso yango toza te
il faut mater qu'il y a Sultan. Et c'est que Sultan a rembalacé. Voilà, merci beaucoup maman Farine. Je crois que l'élo déjà, nous m'avons sur le Salema. Donc à partir à l'objet de la vendredi, bandeko ou vous allez la biso partout na itambeke bongo ya na bino matin mama kila yozala bongo bape bazana bongo pour merci beaucoup. Tout le monde appelle nous responsable de Esika moko za major producteur na biso au pratique na biso toujours za na biso ou za papa ya maman Makila mwana na ye papa na ye na a za biso na bana bon monsieur comment nous awa yo ko ba on m'a l'appris là yo et on est des pour hésiter même pas tant que maman va se na yo na Esika pour la maman Makila au lobby à tali quand tu vas tout ma tabou dans Esika maman on a des moments à côté ça me va alors je peux voir que malade nous le dit ça va aller c'est une chose je nous a dit maman on a la maman ou la maman elle est dans Esika pour la maman nous avons ça là le mois un franc là nous devons construire sur le cas de ça là comment que tu gagnes une magie une place ça va pas pour la maman nous déjà que souci nous ça les quoi nous nous c'est le que tu n'as su pas mon diplôme pas que nous so boy maintenant de nous c'est ta pour je vais dire un mot avant parce que déjà pour faire que tu m'as dit qu'il faut que tu aies un hôpital à Zaki avant acte magique comme ça à faire ce qu'on a qui on a connu avec quelqu'un on sait que on a si mappé à part mais bon ça m'a dit le message que on a passé à artiste et on a pas dit ça dans le monde c'est que c'est pour te faire de la maman qui là on les a pas donc les a des gamins et oui beaucoup la peine de nous la petite Esika le radio tout ça beaucoup de rapport maintenant qui est arrangé là donc là on peut proposer un mouvement qui est arrangé pour si là il y a une zone qui est ça on a aussi la dimanche de l'Osala, là on tout ça la malelo, c'est un projet. Ensemble, je vois ça bien là tout ça la dimanche, le bino là ça les mots déjà, ça les mots tout le monde vraiment il y a un jeune qui sur les gens. Le tout grâce à le scénario de maman. Comment le non ouais ils sont à faire à ça la femme artiste. Moi je le sais. Là tout c'est bakonzi oyo bazokoma lelo na misala biso soutien biso ya culture bamona nani makambo oyo bozosala bameka mpe bosukuni te bayeba mpena likolelo ya biso no ya bino neti nga azanga kote lobi na kotikala mosala oyo bino eza oyo ya bino ya makila ozoedike nano na skala lelo oyo bamakila bato boni baselekio bandako na éducation likolo ya makila na makambo oyo esala ozomona tala eloko bokosala famille là on essaie de marcher le bilo déjà là c'est les familles à la déjà je me dis on va parallèle de comment on peut que la mission comment on doit le voir c'est sûr à dire donc vous allez bien la sécurité comment la ça le moment qui là et ça là et ça c'est monté ça la passe mon ça la passe awa eza epai na biso ndeko alingaki kokelele bisika mpona programme kosala moko oyo nakoma sala baprogramme oyo nde makosokola balinga adresse balinga kopesa Kasavour na Bosobolo numéro 112 donc avenue Bosobolo numéro 112 entre Birmanie na Sayo donc voilà bato kandi baya na kota Christ Roi na Birmanie na place
Non, programme. Mais c'est là où on va maman, le but pour voir on va lobby vendredi, le 30 avril, 6 km pour donc on a déjà parti après pour appuyer dans le Bota, ma présidente ça veut dire na protocole qui arrive pas là, il va s'organiser, c'est fait que va se mettre ça que l'eau sur moi sukali et sur ma famille au Baroya. Au Baroya, mais on va noter la paix entre nous va rejoindre. Moi, il est à Thompson, tu es peine nous va rejoindre qui va plus que nous nous sur ma banque pour na pour maman qui là pour ndaye pour ma merci beaucoup. Toza awa tumike moko ya badoyen ya théâtre bato penza basimi makambo ya théâtre chez Bakala mama makila yo akufi actifi biso asanke doyen take moko ya théâtre maloba na eza pasi mingi na disparition ya mama makila na beaucoup plus nous je regrette parce que quand on apprend l'histoire, on a vraiment une petite place et quand on voit la valeur, quand on voit ses œuvres, des fois il y a l'écart. Donc les gens correspondent à le sala oyo maman makila salaki à travers le monde, on va te béler balingaki, c'est comme ça qui va te béler na vie à yemo comme. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup plus que différence à personne, na personnage. Avantage est comme une scène qui est la vie à moto. Au contraire, personne, il faut bénéficier de ce salaire qui est un personnage. Donc quand on apprend que c'est tout que qu'il faut il faut aller jusqu'au fond. Mais on peut être en fond, mais dans des conditions il y a malam, il y a bon salaire. La raison pour laquelle les Salibiso passe, nous disons que Makambo est facile. L'artiste il faut vivre dans le sang. La biso net biso tozana groupe Union Sacrée des artistes et comédiens du Congo. Justement pour nous contribuer à l'épanouissement culture pour lutter contre Bati Valère. Pour la promotion, il y a acteurs comédiens. Quand on parle de promotion acteurs comédiens, l'acteur n'est pas un mendiant. L'acteur Azamututo, il faut aller là à souffrir. Il faut voir comment Bangé Bélé pose le cocolia. Mais non. Au contraire, les pays d'abord. Maman Kila, c'est une grande actrice par rapport à ses œuvres. Dans d'autres cieux, Moussalo, si on comptabilise, film moya, œuvre ya sala. Mais mbongo bakofita e. Soka beli. Et sengeli moka bandana causation. Nous remercions maman na biso afa na geste basala qui peut continuer pour ça les pas artistes. C'est quelque chose de louable. Pour que nous remontions parce que ça c'est très bon. Mais nous voulons que dans les jours à venir, maman Makila, et ça la rupture, n'a pas comportement, n'a pas souffrance. Il faudrait que l'artiste vive dans Moussana, c'est ce que nous prenons. Alors dans les jours à venir, après avoir compris maman Makila, pour qu'on soit entre Bisson, la grande famille d'artistes et comédiens, le quoi le ministère n'a Bisson à Sikeye, ministre, bravo, merci, félicitations. Mais maintenant, nous allons entourer. Mais si on est entouré, on a espéré. Mais il faut chercher à entourer na espère. Maman comédienne, le maman Makila, œuvre ça là. Et nous on a bénéficier dans pays. Donc Eza Passiming et je remercie aussi Major Bissadidi pour être vraiment proche na comédien et surtout qu'Aza parmi bateau à ces personnes qui peut rendre image à maman Makila même Nestere nous sur Kolanda, c'est très louable. Mais bien on peut bateau bolingara Moussa na biso. C'est l'occasion peut-être aux gens qui tentent, il y a beaucoup de maman qui l'attend à Zaghi n'a pas moins. C'est pas mal aussi, peut-être pas moins Zaghi limité. Mais le lot pour lier sous un bon monayoté, mais bah œuvre n'a eu au quota. Alors par ça réfléchissez, si vous pouvez poser un geste et que vous allez la paix bienvenue, parce que les œuvres vraiment déplorables. Donc nous pensons que l'Iwa Maman Kila, ça doit, c'est vrai toi Namawa, mais nous ça nous révolte. Nous sommes avec l'Union Sacrée des artistes et comédiens du Congo. Ça nous révolte. Nous ne voulons pas que ça la bongo le lot que j'aime. Nous n'avons pas condition non. Il faudrait que si la police là, il faudrait que l'État ait une politique culturelle, paye baninga nous sommes artistes et donc comprendre quoi les comme ça na biso. Ministère de la culture comme le ministère des musiciens. Non. Donc là tout gros pour le simplement que
nous encourageons l'effort, il y a maman à part, d'encourager Major Bissadi, et nous encourageons tous les comédiens. Nous pouvons savoir que les comédiens nous sont battus. Tant qu'on a na mai azali, bambisi pe azali, il y a pas fait banyama musuba na mai. Tu réfléchis, maman qui est parti, mais sur côté ba œuvre na. Tant qu'on banda quoi na pourquoi on va faire? Ba œuvre na banda pour les kana. Mais qu'est-ce qu'elle a gagné? Na vie na qu'est-ce qu'elle a gagné na ba œuvre wana? Au contraire, il fallait gagner plus. Donc entre maman qui est artiste, na maman qui est profilelo, il y a l'écart. Donc nous pensons que Dieu va nous aider pour que ça change. Et avec l'esprit aussi de Tshisekedi Tshilombo, son excellence, président de la République, je pense que Nakati y a Bukamba Minaye et l'Union africaine, à l'objet de ma culture, mais il faut la vraie culture, que bateau pendant que ça vous parce que nous ne voulons pas que nous décoya moi à voyager dans comme artiste non, nous voulons mener les vrais artistes va bénéficier donc ça fait mal tout ça un sentiment il y a tristesse et émotion, mais nous pensons que sa mort ça doit aussi nous enseigner pour tous les artistes. Je voulais dire un mot pour les artistes. Je sais qu'un artiste a pu jouer dans tout le monde. C'est tout à fait normal, même dans le casting, la question à profil. On pose un profil à moto, il est impossible de tout jouer scène. Mais étant donné que c'est le corps des Anamatanga, tous en conscience, c'est le corps. Les Amama qui là, demain ça sera moi, l'obé Rosalayo, alors biso tout ya alors la major Bissadi après si biso place les autres places moko ko surtout que artiste nous surtout yango ana kasavubu toya tolela maman na biso dignement artiste pas à mobola te ngete ba na union sacrée nous-mêmes aussi nous participer dans ma contribution na biso to apporter autre pour apporter pour que ces obsèques aient la digne de la valeur. Voilà ce que je peux dire. Merci. Voilà, merci beaucoup Chokuma Kangamoni. Makambo kondiza mutu ngana banoko mikaino sacré poto pour tangosi. Mais loko les makambo matanga, merci beaucoup na pas non mais na ko après tout ça l'émission pour que ba comédie il faut prendre conscience. Il faut tout mana iloko wana ya kotika ba mandia pour na libela. Non ça va pas. En tout cas, je suis vraiment très contente na mono lelo en tant que moko ya organisation ya Union Sacrée, je crois après le matin à tout dans le sommet pour matin et nous allons chaque jour on a là siège na chef ka yako. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Musique de Tawana. Omoni équipe oyo eza na organisation ya matanga mama makila kama institution bobengi eza na lisungi na kota matanga mama Karina zawana mama Marele na zawana na bandeko oyo bako basele masamba lobi déjà azalaki na esika yango major pe azawana. Merci beaucoup na fidélité na bino, merci beaucoup na bino batolani biso na MTL la patron et puis na Mao Bible TV. Merci beaucoup à vous en train de tout je crois lobby déjà on a suivi ya matanga ya mama Makila. Notre chaîne YouTube Kelly Joyce. Waouh. Chaîne wana ya koloba très. Salut, c'est votre journaliste Eliane Mutoto, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kelly Joyce. Waouh, je vous aime. Salut, c'est votre journaliste Eliane Mutoto, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kelly Joyce. Waouh, je vous aime. very
solo bakoyeba yo ndenge